Salut, mbote na biso nyonso oyo tolandaka chaîne na biso ya Family Bota News TV, hein? Balobi Family Bota News TV et na bandako na bino vraiment boyamba biso na esengo ekosala biso bien ekosala biso plaisir. Balobi au koti pour la première fois na kata chaîne na biso ya Family Bota News TV, vraiment obo sanate ko s'abonner, on clique na cloche de notification de la famille pour ne rien rater, hein. Balobi vraiment chaîne moko ya bien, chaîne okoza ba news ya ba star na biso okoza ba news ya ba star nyonso, mais particulièrement vraiment to le belaka Belvi Kandi la patronne balobi Poutine de le critique maman comment voilà na pesi mbote bisika pi azwami na pesi bino pe Family Bota nyonso na pesi bino mbote bisika pi bozwami et puis na balandi nyonso ya chaîne na biso, en tout cas bino ba o bolingaka biso na pesi bino mbote bisika pi bozwami. Vraiment tout ça quand ba début à semaine balobi ba bon début de la semaine. Voilà la famille et le koni to mebina mukolelo to memeli bino makambu ezole kana réseaux sociaux. Balobi réseaux sociaux makambu olali olamuki makambu. Chaque jour il y a des nouvelles toko kende wapi toko suka wapi la famille. Ah makambu eza minene ba audio ba vidéo ya somo oyo et salami makambu ezoleka epa ya defe na biso oyo ezali papa Jani Faye oyo ebe kotika biso makambu ezoleka na kata famille na ye bana na ba mama, je vous dis. Et là vraiment il y a koyinda alors biso to yakana vraiment pour na kopesa bino information quand les to mesana parce que to zana pour na kopesa bino ba information oyo bozo boyebite to zana pour na koloba na bino eza ye moko mwana ya Jani o asalaki mission ayaki koloba eza biso te boyoka maloba na biso te mais boyoka maloba ya ye moko mwana Jani ya mukolo oyo ayaki koloba par rapport ya mes attentes oyo ezoleka entre bango na ba kota papa na bango vraiment bande kolanga affaire ya $10,000 oyo mama Denise ayeba na kopesa bango bande ko ngai na koloba mingi te na kotiela bino nanu bino moko bolanda soki bolandi après tokoya biso na bino to meka kosala analyse bino boko meka pe ko chamo ba commentaire par rapport ya oyo boyoki mutu na mutu akozana conseil ni akoki kopesa oyo ezali mwana na biso oyo ya defe Jani ebe kotika biso vraiment na ko luka kotiela bino moko bolanda nanu soki bolandi maloba ya mwana na biso ya ndeko na biso mobali parce qu'il est déjà grand garçon soki bolandi et puis on se retrouve après moi et vous. C'est parti. Azali kota mama na ye susu kota ya ne azokutela netingai ngai netingabu nazara epa bakamadi na ngai tofanda na bango tonafanda na famille ya papa te neti ya minute oyo ezalaki na 40 jours ezalaki samedi 40 jours avant 40 jours donc ntango tokundi papa après elekaki moi mikolo mibale misato je crois nde famille ya papa balobaki te okende nanu baoyo yo batangaka bakende batanga baoyo mpe bakokende neti na mbongo oyo tozwaki epai ya papa Choisi Matata bokende moko bandi kosenaki biso te azalaki na susi na biso vraiment ya bana ya mowei ya papa Jani ndenge mpe mama Marisi azalaki na susi na biso ndenge mpe bapapa misusu bayaki bazalaki na susi na biso vraiment na ntango mbongo ya mama Denise Delekero eyaki bis neti nga mwana eyebaki te ke mbongo eyebaki mbongo eyaki te mais tozalaki na ondimake mama Denise akotika biso bongo te parce que ndenge andimaki charge ya papa matanga ne kouta na poto ya awa na Kinshasa eyebaki mama Denise tenir biso na nosui famille
c'est que mbongo et comme kota famille bakangi mbongo baboye ko betela bino bana. Oui, famille evanda ino sui ndenga moko nakomi koyoka yango na matoi ya bato. Nakomi koyoka ke bongo ya mama Denise eyaki. Nabi ya solo o ya solo. Nde namekaki kosala mwa ndeti kobenda na mokie na famille kobenda te koswana te koza mwa distance na famille nde ezalaki na papa leki na nga moko nde atunaki ngai naomona yo mawa naomona yo esika na yo moko nde namekaki koexplike mama Denise atindaki mwa enveloppe mais famille olobi na biso eloko te ya solo nga bien nuna so eloko te nde après bango famille balobi na biso bamekaki mwa kosilika point ni yokende koyoka matoi ya bato ifalo otuna biso na bingai na za mwana na otuna bino mwana ndeni bino fonde boloba na ngai après nde balobi sava toko loba na bino ngoso mokolo ya 40 jours soki eleki nde tokopesa bino réponse na minute oyo eza eloko ya kolino te toza 40 jours lokwa tovandi surtout tovanda toza 40 jours soki eleki nde tokoloba na bino ata mibale ata moko ata mibale misato abengisa kuna ya poto bana mambo bima ekopesa be pasi mpe mawa continue azalaki na likanisi wana mais lelo oyo biso bana janifai tose retrouve na motu esika na ye likanisi oyo papa azwaki asangisa biso akoki kosangisa biso te na nde liwa ndenge amene fina ye kuna nazalaki kutu na likanisi napesi famille na bi te omeka ata kosunga ngai ata na $1000 kola aza mwana mobali nasomba ata moto oyo ebanda ata kobulela ngai eloko te famille elobi na ngai ke yo oza nani esalinga mpasi mingi apres nde baya kobisa biso enveloppe nde baya koloba na ngai ke mama atindaki mbongo donc baye kobisa enveloppe balobi ke mama Denise atindaki mpe mbongo mais sikoyo montant yango bayebisaki bino bana montant oyo bango baloba bayesaki biso bana bayesaki biso mama Denise atindaki $10,000 basali badepense tout ya $4,000 dépense oyo bango basali donc c'est que dépense ya basali $4,000 donc esali kolamba biloko mpona kopanda matanga 40 jours kolamba biloko okende esali $4,000 esali $4,000 batikali na maboko na $3,500 nde bango balobi na biso si tomeki kosolola balobi te il faut tolongola $1,500 mpona kosala tombo ya papa mais kasi diaspora basala tombo no balobaki ngai nayokaki babaki ifo avant basala yango ifo esala nanu mabele fo ekita apres une année nde mabele so ekiti nde bakosala nini ya papa nde famille elobaki ke fo tolonga 1500 mpona kosala tombo apa ngai nabi te makambo wana lokola mama Denise azwaki makambo ya papa en charge akosala biso yango na mbongo wana malamu obakisela biso bana o esunga biso ata tokosongola biso lupangu te me eza na bana mosusu baza mpe na bamama na bango neti ngai mama aza te papa aza te donc mama aza te papa aza te na kosala ndenge nini nde famille elobi na biso mbongo oyo toza na yango oyo baya kopesa biso na mwana moko bana mambre bozolanda cameraman mwana na moko yango oyo $250 lakisa ngo bana mambre $250 yango na $250 oyo ata bino moko mama Denise Nyakero bandeko na nga bamama na ngai na osala na yango nini mbongo oyo vraimen omoni $250 oyo ekobongisa vi na ngai to vraimen mokili eza méchant
c'est très compliqué. Nakoyaki kosala na ngai makelele mais badroit ya biso bana oyo papa na biso asalaki ezalaki nango te ke ezaka obligatoire mama Denise fo apesa sunga biso bana ya papa Janon so asalaki na ntina bolingo mpe na mawa la vie ya papa na biso ndenge ameni yango atinaki mbongo wana parce que sunga biso bana na ye lelo famille ebotoli yango mbongo apesi biso yango $250 nazokoka te ezosala nga mpasi mama Denise osunga ngai nayebi te na kosala ndenge nini naza na baleki esika ya kovanda boye fixe ya biso na bandeko na nga boye tovanda eza te na moto aza na bisika na ye naza na baleki na nga mosusu ya basi ebonga ata baleki ya basi yaya akontrole ta bango nakontrola baleki na ngai te moko abota bana mibale oyo alandi ngai nde ba 500 euro oyo papa choisi matata nde pesi leki na force ya kofutela ndako pas même azaka na 27 ans te azofutela ndako nzambe asunga ngai papa choisi matata diaspora boke ngai mawa na fukami nzambe asinga mitema ya bato basunga ngai mwana na kosuka nini lelo vi ya bana mibali eza pasi mama Denise fondation. Voilà la famille, j'espère que tout lundi biso nyonso na bokebi nyonso mwana ya papa na biso Jani Faye oyo ayebe na kotika biso mikoleleki toyoki mwana ndenga lobi ndenga pesi be explication par rapport ya mbongo oyo mama Denise apesaki $10,000 lelo bakaboleli bango mbongo bapesi bango ba $250 à chacun famille balobi $4,000 eke na matanga. Ah, famille. En tout cas, eza passe. Bandeko, par rapport à l'ikaboyo, nga pana koloba, omoni Janice akufi akei. Et ali kamyote aba papa. Côté aba papa o mibali oyo, baza wana bazobota bana par-ci par-là, et puis bazo ko prendre en charge bana wana te. Omoni nde makambo ngo ezalaka. Parce que ceux qui ozalaki na mwasi moko fixe oboti bana no sika moko lelo makambo bana belinga batelengana te ozomona enga kozalaki mama Denise alinga ko yolongo vers mwasi o akufeli mobali pour que abike bana nyonso baza ensemble bana no belinga bazala bien parce que bazana mama na bango jamais kolinga mabe na bango mais na baka Jani boye ba mama baza ebele. Alors, maman Denise faut qu'elle couper sa famille. Famille peut bazota la intérêt na bango eza pasi na mawa. Ete abami bali nyonso, ete aba papa nyonso o bazana vie oyo. O Jani amenaki, vie moko ya basi ebele, vie moko ya bana ebele partout bana ba yebanité, bana bazana gauche, bazana droite. Lelo soki okei nini ekotika la bana no ba ko bénéficier na nini, hein? Et dans la kamala mon parent yo kufi o tiki bana no quand même na kimia oyebi ki na tiki bana na kimia na tiki bana nga baza à l'aise mais ako kufa boye bana na yo baza éparpillé bana na yo position ezo ye bana te eza vraiment kitoko te na ba papa na biso basala makamba boye. En tout cas bana o baza na poto c'est vrai baza na bona poto baza bien parce que poto bakozala kaka bien mais ebele o batikeli na Kinshasa bango ndi baza na difficulté. Alors ça fait très mal naba histoire ya boye ya mwana biso toyeka koloba parce que Janice akufi tozolobela ba o batikali vivant ba papa oyo baza wana pona ye akoki kobota bana partout oyo alingi même tomona ka soso abota ka bana na sanisaka bango akanisaka bango mais bino bozo bota bana baza koto na ba mama différent eza nango vie ya malamu te eza vie ya kolanda te parce que si malayo si maliwana yo omoni ba dégâts oyo kokoze na si maliwana yo alors ba papa bozala malamu na basi na bino oboboti na bango bana ekozala bien nzambe pe akopambola yo tango za fidèle na mwasi na yo boboti ne bana nzambe akozanga te na kopambola yo. Voilà des petits conseils pour ba papa o batikali baza en vie o basala makambo oyo toke côté ya mwana ndeko na biso mobali
nga pona nga na mona ki ezaki vraiment kitoko te akoya kosala émission parce que famille ya papa na yo oyebi famille wana bayandi famille wana ekolo wana boyebi yo moko oyebi ndenge bakoko basaki ndenge basalaki nyonso alors fallait kozala sage malheureusement olobi bien que yo mama azapete mama kufa donc quelque part mutu akoki koencadre yo to apesa conseil azalaki pete yo moni kaka oye koleka na réseaux sociaux olobi mais oyebi te baconséquence nango makambo besengaka il faut dans la vie de prière pour se dans la vie de prière te famille papa na yo yo moko oyebi famille ngo ndenge ezali eza vraiment kitoko te po na personnalité na yo eza vraiment bien te po oyebi te nini oyo ekoki kokoma na sortie médiatique na yo nga penza ozana na raison ya koya ko déclarer c'est tout à fait normal po oza mwana wana droit ya ba bien topé loko ba pese utie papa na bino po wana aza papa na bino boza makila na ye donc ozalaki na droit na yo makamusu fo kozala sage et surtout ce ko yebi famille yango bozaleli fo penza kozala sage ko kende nango ndengo ke nango bongo tia koleka na émission en tout cas na osenga na yo oyo ezala émission ya suka oyo sali so peze émission ya liboso papa nanga ezala émission ya liboso pe ya suka ekosunga yo po boye ebenda makambo ebele botala bafamille yango oyo tokota bafamille bapapa na biso yango eza famille malamu te faut vraiment kozala prudent soki oza prudent te yaya okoya kolandela papa na yo ekozala bien te excusez-moi la famille ekosala kitoko te parce que oza na besoin ozala bon moi obota bana no osala pe foyer na yo ozomona alors soki moi baguerre boekoti na bafamille boreglaka yango en famille ya bolekaka nango na télévision te mpo bino boza bana boyebi te nini oyo ekose passe makambo abebonga kutu oza na vie de prière ozomona soki oza na vie de prière oyebi ke non je suis protégé est ce que vraiment oza na vie de prière opriera vraiment ndenge ezalaka comme il faut alors nyonso wana il faut kosala attention pour ce kosala attention te ezalaka vraiment kitoko te la famille vraiment ezalaki kaka conseil oyo nga namonaki oyo esengeli ya na ngai naya kopesa ndeko mobali oyo asalaki sortie médiatique na ye na makambo oyo eleki esengeli kaka toya koloba parce que tant tozomona bamakambo boye en tout cas ceux qui conseillent à kopesa il faut topesaka ceux qui vraiment émission ekokomela yo ekozala bien ekozala vraiment bien ya kose maîtriser ya koluka su kosala ba émission mosusu te po tozomona ba journaliste tant osali boye ba koma siko koluka susu ba koma koluka susu ba koma siko koluka kosala émission hein alors fautala vraiment prudent osala prudent osala notre émission te ekosala bien ekosala pena bien quand ta famille en tout cas il faut bokanisa bana boyebi ke bana batikali bana moyi batikali il faut boluka kokanisa bana wana parce que c'est très important baza bana na bino lelo bana wana soki babongi bino pe boko bénéficier ka na bango parce que papa na monga zati so babongi bo bénéficier na bango alors ça ne sert à rien mbongo esilaka nango mbongo esilaka mbongo eza fin du monde te et à la fin du monde te akoluka kobebisa relation pour la mbongo en tout cas ezaka important te faut te bandenge nini ya kotambola te bandenge nini ya kovanda eza très important pour mutu akosunga na vie okoyeba ete yango faut kozalaka bien na batu eza vraiment important la famille yango kaka toki oloba vraiment oyo basepeli na émission na biso vraiment bo liker vidéo bo commenter bo partager ekosala biso bien bino mpe bato oyo bomoni ke tolobi bien te vraiment tosenga bino kaka bolimbisa biso bolimbisa biso nde bongo biso tokendaka vraiment tosengi na bino nyonso oyo boza ya famille libota baoyo balingaka Belle-Vie TV bokota na kati ya filme na biso ya Cri de la Noblesse balobi filme wana en tout cas filme moko kitoko tozola dans les déjà sur 5e partie en tout cas vraiment tozala toujours branché na kati chaîne na Belle-Vie TV et pas hop tozoka ba série ya kitoko ba émission kitoko biloko kitoko oh vraiment eza éducatif ba bina kati film wana tozwa ba éducation moko boya en tout cas ba leçon à vie nga déjà film wana nazo déjà ba leçon la nga na okuté silité mais déjà nazo déjà ba part na ngai donc à chaque fois ba film ba vezo les en tout cas nazo zo yanga part
nzambe apambola Belvi Kanzila patron po ba film ya boye oyo ezopesa biso ba leçon à vie na monde lelo na monde tokomi lelo monde ya mabe monde ya makambo mabe mais azotalisa biso comment tokoki vivre na société hein? Vraiment ezosala bien nzambe alola apambola ye na musala azali kosala vraiment on apesi bino mbote biscope bozali famille bota bo continuer toujours ko soutenir biso na kata chaîne sa famille bota et kosala biso plaisir hein bozala wana oh bo s'abonner non te bo s'abonner bo partager bo liker pourquoi pas bo commenter hein yango de sala biso elengi yango de sala ka avancement ya chaîne na biso balobi soki bino bozate moi pe biso tozala ekozala te donc soki tozali za po bino bozali yango biso tozali tozosala pe mission boy vraiment na tiki bino nzamba lola apambola bino nyonso bisika puis bozwa mi quant à moi je vous laisse je vous dis bye.